Bonjour Banakin, Bana Brazza, Bana Angola, Bana Bruxelles, Amérique, États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Bana Poto Mobimba, Oboso Landangai, na Ereka Info TV. C'est toujours moi, Gloria Moukou, votre journaliste. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ereka Info TV. Chaîne Nabino Bobandolanda, actrice Nabino, acteur Nabino, musicien chrétien, na profonde. Parti politique, ma communion sera opposant à l'opposa et à la Katia chaîne Nabino Ereka Info TV. TV Zongelengi, dans le but par ailleurs, dans la Ereka Info TV, ne makam. Dans chaîne Nabino, on a ma solo nion soro et patama, la Katia Ereka de Bozo Kunola. Dans Ereka Info TV, donc ma vie pour zapper, zapper. Pour Betika Ereka Info TV. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ereka Info TV. Donc ma vie TV Zongeleng. Donc chez Gloria Mboukou Ndemakam. Dans la fière couleur. Donc ma vie TV Zongeleng. Ni par ailleurs. Donc vous appelez les soutés. Donc si vous avez la procès d'information, on y a ce bâtiment, vous avez la procès yeba. Au Betty Ereka Info TV. Donc ma vie TV Zongeleng. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes nyonso. Naba erono se kutane libinon, naba pays nyonso bisika nyonso bozali, naba mboko nyonso bozer, bonjour, bonsoir, nabinon nyonso. Nazan esengo ya kosolo la nabino lisusu na Ereka masolo ya lelo. Tolobaka na bino ke émission na bino, bato nyonso bozana na posa na bango bokomona bango. Quand vous mettez la poste la fille en couleur, nous qui la biso mutu, toza la poste maman Bobette, qui sont quand maman ba couple, toza nae awa, toza awa nae, micro ya Ereka Info et qui tina résidence nae, bisika azalaka, toza na kati ya bureau nae, toza ana maman Bobette qui sont quand. Bonjour maman Bobette. Bonjour. Maman ba couple naza ne se ma kasi ya komona bonne santé. Ça va bien. Maman ba bato balandaka biso na micro ya Ereka Info basengaki toza na posa ya mama ba couple pour na nito ko beta tour ata mama ba couple to meke pe ko sola na ye to yoka mama ba couple to mona ya ta ko mona bazalaki vraiment na posa na yo ya molelo to sepeli ko ya ko stala yo mama ba couple question na nga ya liboso ezabwe mama Bobette oza docteur to oza praticienne. Merci beaucoup. Dans la phytothérapeute, donc il va traduire praticienne, basa bato basemisana kunganga. O basemisana kunganga na kati, bondoki, bangonde bazaka ba traduire praticienne. Donc bazo pratiquer eloko mungu na kati ya usana bango. Menga na phytothérapeute, naza muto na osala plante, na mayele o nzamba pesinga, na osala mo normal sans pouvoir mon ya magie ou ya bokoko et tout voilà. Maman Bobette, combo ya maman ba couple et uta et pas na yomo ko mi pesa to et uta wa. Merci beaucoup. Combo ya maman ba couple muta pesa ngo za Aisha Koko. Ute pa na ngamote yenda pesa ngo papa ya batoli na nga o pesa ngo. Donc bandeko nyonso o botunenga mama ba couple kombo wana euté pa na ye to ndenge ni bino boyo ki réponse mama ba couple alobi kombo wana ba pesa ki papa ya batoli na musala na ndenge asalaka mama ba couple obanda musala na yo na année nini. Bon ko banda na année nini eza par rapport ya quoi parce que nga na botami déjà na kati kisa bokoko na botami déjà papa na nga atraitaka maman nanga traitaka na koti wende na âge à 3 mois na kati kisa bokoko tina nde na komi koko boye ka na kati kisa bokoko parce qu'on a bena limité qu'est-ce que c'est naza vraiment na date précise oh na rolo bagena banda musala ezati parce que tant na koti na âge na 3 mois na maman nanga changa na mukongo au kende buka kongo bolanga ti na bandi ko pusa na komi na ba 7 ans nga mo pesu na komo ke zamba na oke buka ba kongo bololo wana na bazamba baluka ya ba musika ba kote na kolika na kata ba nzete na nde tozo traiter mais lo bake koleka nde na télévision bulu ko bana koleka na télévision nde wana ko tuna nga osali combien d'années mais na kata traitement na date fixe donc na musala na yo na ndengo bandela
par rapport à âge donc obotami na kati ya famille ya bokoko donc par rapport à âge na yo na musala na donc eza ndenge moko na musala na yo donc so to comprendre maman ba couple musala na ye azo sala eza donc awuti na kati ya famille oyo ya bokoko nde lelo pe donc wana ya wana mo pa comment travailler musala ya bakisi oyo maman ba couple à part qui docteur aux ans au salon sous au salon na vie to karayango nana musala ebele maman ba couple à part pour traiter bateau naza musicien wow naza maestro nibenga bon pour na imbabi donc molo babo ya dia leli naza musicien à part carrière musicale naza pe muto na te asango malamu nalinga ngo pe makasi côté ya na ba wenze ba bis na sala musala donc maman ba couple à part cause la docteur azana musala na muso asala na vie à part yango alors gaza musicien donc ate ya kapé donc azana ba musala na ebele oyo asalaka maman ba couple spécialité na yo eza nini nga na spécialité te parce que pour traiter bateau il faut inspirer donc il faut inspirer na ça bêtise na ko fanda bona teli ke nga mone na ça bona ko par exemple ya carie dentaire na voyager ka mboka moboé na comme na mboka na mutu ke kufina zama exemple dehors ya Congo quoi mutu ke kufina zama na ça une semaine ma ezate Olivier Abassi ko vinyo sola ki pasi et ko ça que na ko tobuka na na tobuki na ligne directement na coach na zama na seule expérience na zuli kasa we papa na américain on sona moni que c'est bon na coach si on peut na kata ya marché même velo lengi moni na traiter ba poso bato na ko fanda bona malota la souci vraiment il y a le poso ya bato te fona sa ndenge ni fo muto poso ezale kitoko ngamo mamba couple na sa ndeni pona za bien donc na traitera par respiration na ça ka ba recherche pe na sur corps ya muto na ça la ba recherche poso na moni muto ali bungozo ya munene li bungozo ya munene par rapport à nini ngamo mo ya munene na ça ki nini po comme plat donc na ça ka ba recherche na nzoto ya muto na banda ngono e pana ngango donc na spécialité mon côté bato baza ba problème e pana nga vraiment bana bani salona na ba témoignage et belé ko ma ba couple net na bato ezala ke papa zo ko ka bisusu te to mo atenga mobali na ko maka juste na quartier bato wana po traiter ba bango bon net makambo ya faiblesse ezana banzela na ngoyelaka yango moninga ma ba couple na conseil ba bato comment on va la journée, comment on va ça là. Lelo, na ko lo ba ne che loko la again exemple. Oyebi bouchon à masanga. Na meli batuka ke again ngabi lelo penza nazo signer pe na ponga mo pe na sala ka masanga. Na sala masanga ba plante na bi lelo ngabi na signer again. Maman n'a zui des bouchons. Mon cas va bouchon quand quoi va agir na biso. Il y a magie plastique. Na chebo elonge baby na meki. Na zui su emi bale na chebo biki na koya ka. Oh. Na koya ka o. Na iko la mukachilo. Oh. Ta na koya ka o na ila mukachilo binga bi mkilie. Meloko wana batu bazo melango, basi ndumba bana mibali bazo mela. Ozo comprendre? Bombe et bimi na kati ya mboka na biso masanga bato bazomela moto asala contrôle ya corps na eti ozomona grosse intestin ezala étouffé tant grosse intestin eza étouffé ekomemela oyo bamakambo ebele tozomona faiblesse ezoya na nzela diabète faiblesse ezoya na nzela ya tension hypertension ezoya na nzela ya hémorroïde parce que soki anisi efongwami tellement misisa nyonso euta na se tant déjà misisa nyonso euta na se tant déjà anisi efongwami ata kutu na force monde force fo ekitaka bambali te na biso mpe babasi na biso mpe bana basi omona mpe pa mobali mpe azopénétre osentir mpena ozokoka te ko douleur mpena ya makasi mais soki mpe anisi toza kokanga moza na état bien
vous avez un raisonnement parce que makambo mbetu et elle kambo mutu et dans la batumsu pe faiblesse ezoya moi si langage mabe ba problème ebele musu pa na ba nyongwa batu musu pa na diabète musu pa na ni nyonso tonta akoma na mbetu atali musu pa lingi mobali ka pona mbo mukolana pe mobali mpiaka tanga yebo moi si pe place à simba que moi simba exacte mobali pe foin embadi Maman Bobette, ba avantage nini eza na musala yango. Bon, na kata musalo avantage nango eza pesa mutu kisi mutu abika na ye. Eza avantage neti na maba couple na teka kisi moins cher mais batu babiki na bango. Akomi ne famille nanga yango na ka plus avantagé. O na mona na kata musala o parce que soki oseli mutu kisi mutu abiki te ozana avantage moko te. Yango mona batu musu amataki titi pa akwe akiti mais biso ma ba couple banda to bande bende ka to kwe arate donc musala kito dans la musala aussi totali bien donc ils ont l'avantage de parce que yo pas na yo ba des avantages Maman Bobette, à part il y a faiblesse sensuelle, bon il y a tempo, ceux qui nous ont un tempo, le but n'est pas mal donc Maman Bobette qui sont quand même pas couple à cause de solution. Oui, ba tempo aussi là, na postant na ba page na ngati. Na ba page na zo poster, ba tu aussi na ba félicitations, na ba malade nyonso. Donc ba tu bazo bika vraiment le poso pour na lobela ngo mingi. Pour na pesa exemple na ngamu. Ba malade belé na banda ona pa na ngamu. Tanga monde na poso etonda. 38 ans. Na koksi 38 ans d'âge. Mais t'as la poso na déjà. Le poso bino senti que poso etonda, t'as la maboko donc naza poso kilo. Mais un docteur mso le kapeti ki biloko ne longi mi bombi yemo li mundunda ona kitso di bumu ana taite mais bino ma ba ko rien à dire. So maman Bobette par rapport à bataille ou on a personne taille pendant que la taille mo mabe a retrouver taille to ya pe munene to ndingeni par rapport à taille. Bon likambo taille et ça dépend de quand mutu so aye. Mutu so aye par exemple azaki ana taille mabe ali to pese forme to pesa mutu peso aye kaza li munene ali to pesa forme to pesa photo parce que to e ba cause et ça va toujours aboti na césarienne césarienne dans pas ça quand ali monter li petit kali munene et ça pena mutu musuli ko ba biloko abimela o azomela sans contrôle et puis ça perd ya pe li munene ko un peu mal formé et ça pena mutu mususu azolia ba air tardif azomela ma ebele ya pio et ça rappelle mon nez et ça peut la battre sur donc et ça n'a pas façon que belé on ne le va pas battre benga ma ba couple peut pas s'abonner pour la chaîne na biso Ereka na Ereka info ba s'abonner pour micro ngapa na ma ba couple na fanja fandi penza maman ba couple conseil ni ne recoper ça na batu oyo bakendaka ba traitement na loyenge donc bakendaka kenda bon neti na makambu ya makambo ya conseil na kati ya mboka na so bato balingi na bamuvulite bato balingi na bamuvulite siko nga na olobani na conseil opesa motu te conseil ezali ndamba inspire yo oyeba esika nini oyo oketya likolo mpo lela mbongo te mama kolela mbongo mama bakupe ebongo na bato oyo bamelaka kisi bimelamela ye moka koma na ye docteur na ndako aluki ata mutu te akende consultation te ayata vraiment mpo bacouple te moka azwi kisi akuboli ameli na ndenge na ye conseil yoko kopesa na bato wana conseil na opesa bango bayebaka kisi eza poison ntango ozomela kisi oyebela mutu na makolo te ndenge ezokota ezoke kobota makambo ebele na nzoto omona mutu mosusu aza mwana moke makomi na baménopause mutu mosusu aza mwana moke mais akomi na baproblème ya bainfection moko grave donc makambo eza ebele ntango kisi ezoke kovanda ezoke koétouffe ezoke koétouffe eloko moko na kati ya libumu parti moko boye oyo nga na oyo toyeba te yango na oconseille ka bato bapesa nde mama bacouple confiance à 100%, après ça on a confiance à 100% pour nakenda spirituel, nakenda peu physiquement, dans la coca, na nuance. Maman ba couple appelle nini okoki ko lancer na ba téléspectateur oyo bazolanda yo sikoyo.
nazobengaka na bato baya basabone na chaîne na biso massivement na Ereka Info basabone vraiment eza na nzela na yango nde bato bazwa susu ba news ebele ya mama couple pe bakota na kati ya ba fond ya ba recherche ya makambo mama couple boyeba qui est mama couple à partir de boyeba ba faux docteur na fandaka bonata batindela na so mwasi mo balalise masoko docteur azo simba soki bobeti kingandi nata bobatinde ngoko beti isa yonga na bi ngape na mamba couple ngape na mamba masoko mamba couple eza passe de football ko boyeba esika ni boketia lokulu bato ebele ba Orlando ezobeta na misu ya mote makambo traitement ndamba inspiré yo ebesika ni okonyata au monde aux amadam donc pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur pour faire sa confiance dans Nzambe Yesu nde makambo mobimba nanga bo Yesu kana banzete suka donc voilà na bandeko nyonso bolandi maba couple na ndinga tukoloba maba couple alobi aza ba tradi potiseni wana te ya lobi musala na ye eza don donc ye moka kotaka azalaka pe inspiré na Nzambe par rapport à inspiration soki Nzambe apesi ye ndako yeba na kokota na Nzamba na koluka nzete nini to na kosala kisi nini po mutu abika lobi ye kisi na ye asangisango na fétiche moko te ye kisi na ye asangisango na Jésus ndeko na place yo vanda kopanza mama couple basango na ndenga mabeka asangisa bakisi na ye to babiloko na ye na makambo mosusu ya luka ye moko tuna ye elo panzaka ye basango lobaka mabe mpo na ye luka maba couple tuna ye maba couple elo nde ezosala ongala maba couple elo nde ezosala maba couple baza 38 ans mais tala mwasa 38 ans lolengi aza donc lolengi kaka toyokaka maba couple ndenge azalaka donc aza na posa babebe aza na ta evanda donc oyo nyonso lobaka apesaka bato epa maba couple eza ya lokuta te eza ya solo yango lelo vraiment tokiti mpe tomoni yango epa na ye vraiment eza vérité moto nyonso oza aposa wana na maba couple donc s'abonner na Ereka Info TV au découvrir la vérité nyonso si maba couple po tosuki kana titoko kundola ba oyo batama o mona kuna bataki moto bazo simba ye mwana ya maba couple te so ça pour découvrir maba couple ko découvrir maba couple na Ereka Info TV donc on s'abonner massivement aux empossons na maba couple ba vérité tonga maba couple zo simba te ko nini maba couple azali permanent akoloba na bino akopesa pe ba conseil so pe singo kutana o mona maba couple donc lukae o mona ye maba couple azana ye maba couple na bato nyonso balandi biso na Ereka Info TV okoko lancer 2 ou 3 bambote na opa bato numéro contact na okoko pesa soki bato balingi ba retrouver wapi okoko pesa adresse na yo na bato nyonso bazolanda biso baza na posa amuna maba couple epa komandeti maba couple o mutelonge bete ya bakaki okotali kelemba nyongo maba couple aswanyaka makambo wana nyonso oyebi ke cash ne osumba bato bato bele bakomo mona cancer azuka cash na lati boye mukusu pe mukuli azuka cash na che mabe oyebi ke bande bimana na lata mote vraiment nazoloba nazosenga kana ba peuple congolais na ba peuple partout au monde bobenga maba couple na 089 53 55 825 na ba problème na bino benga maba couple bo s'abonner na Ereka Info TV bo s'abonner na ba page maba couple nyonso tout bokozwa ba information na ba problème oyo za na moko hésiter te maba couple na za na ba adresse na France na adresse so obenga na peso numéro ya France obenga na peso numéro ya États-Unis obenga pe ana kini kozonga mo na WhatsApp na numéro wana et adresse na chose ali batandu de numéro 4 maba couple mwasi ya tembe aloba mingi te misala emona na kangi matete siko tolinga siko tokende campagne to voyager mon kezo tika matete to ke kanga suba kote ok voilà donc maba couple na laki nesengo makasi ya kosona na yo na lolenge po ya bibiso en tout cas maba couple donc Nzamba bakisele bela zonsa mingi pe na misala na yo merci na gentillesse na yo merci beaucoup bon tu kolanda maba couple na micro ya Ereka Info tikete nga pe bureau ya mbuku la fille en couleur na profiter na pesi mbote na nga na Arlette Manzongani mwasi ya leur manager depuis Paris na pesi mbote na nga na Mishka Kamba depuis Paris na pesi mbote na nga na Junior Yambela depuis Paris na pesi mbote na nga na
Franck Mbuku papa nanga bolingo na pesi mbote nanga na mama nanga bolingo Bernadette moi ça pembe babiso momulo kotika na marché wenza matete okuta azawana na pesi mbote nanga na DG na ngai mon boss papa de papa pasteur Mardoché Malukanga na maman Rachel Malukanga na pesi mbote nanga na famille Erika Mobimba na pesi mbote nanga na élargi Nzinga Mukusa Talo muto asalaka ba image ya kitoko ezaye babi mwasi wa ndimama akotaka partout mukuse na ye akotaka abimi na ba image na pesi mbote nanga na ye donc bande koso lingo landa gloire ya mbuko mona ka trop oso ka ba image ya moye okutana la mamu ba couple talaka ye beta Erika Info TV bo s'abonner massivement donc to senga ka bo s'abonner yo besoin partager les baninga musu pesa ba rope makam babi ma ba couple moi si atembe moi si ta evanda ngo mona ma ba couple o bandolanda ye bokata te bo zape te po mikolo ma ba couple yende bo mona e ka bolanda ye bisusu tikete kimia na Nzambe ezana mabota la bino nyonso to mona ni mbalasima. Bonjour Banakin, Bana Brazza, Bana Angola, Bana Bruxelles, Amérique, États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Bana Poto Mobimba, Oboso Landangai, na Erika Info TV. C'est toujours moi, Gloria Moukou, votre journaliste. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Erika Info TV. Chaîne Nabino Bobandolanda, actrice Nabino, acteur Nabino, musicien chrétien na profonde. Parti politique makamunion soro bozana oposa eza na kati ya chaîne Nabino Erika Info TV. TV zongelengi dans le but par ailleurs. Dans la Erika Info TV ne makam. Dans chaîne Nabino bondola masolo nion soro e patama na kati Erika de bozo kundola. Dans Erika Info TV donc babi ko zaper te. Obetika Erika Info TV. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Erika Info TV. Donc babi TV zongelengi. Donc chez Gloria Mbuku nde makambo. Dans la fière couleur. Donc balobi TV zongelengi. Ni par ailleurs. Donc vous zaper les souté. Donc si vous avez la poste d'information, on n'y se batama, vous avez la poste yeba. Obeti Erika Info TV. Donc babi TV zongelengi. Alamuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na 6h nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve Erika. Alamuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na 6h nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve Erika. Reporter bien formé et pas à gauche mal
alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve Eric. Alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve Eric. Reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Olingyolande Info na Soli TV pe na Wensa Elek Info na Soli TV pe na Wensa Elek Info. Alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve Eric. Reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Olingyolande Info na Soli TV pe na Wensa Elek Info na Soli TV pe na Wensa Elek Info magazine nalingaka mingi. Alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve Eric.
malukanga epai ya gauche malukanga bien formé et pas ya gauche malukanga et pas ya gauche malukanga Olingiolande rekenfo na solitive pe na wensa rekenfo na solitive pe na wensa rekenfo magazine na lingaka mingi Les vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa.